le sol. Pona nini kokanisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. Pasa papa nangai kumanyo soyanga bebe oh bebe oh bebe oh bebe oh dis-moi pour la vie bebe oh bebe oh bebe oh bebe oh I know tinati I love you today I love you tomorrow I love you forever. Franchement, et dans l'autre ans même dans ma parce que n'a habité au moins que moi au balani balani ma douce attend enfant de mon balani ma Fofana tout le temps dans voyage tout le temps pour la Fofana et la bis na bon c'est quoi on va masser on peut s'en attendre quand est-ce qu'on peut s'en attendre enfant d'année Jocelyne, nous avons la place, nous mettons la place dans le coin moi aussi. Mais il faut aimer le komoko, nous avons nos hommes d'affaires. Fofana azana d'affaires et belé ou et permettre qu'à être azala disponible. Il y a un monde à chaque fois à voyager. Oui bien le monde a bisao et le que je comme il y a un comme l'anga. Papa na bango azaka osala musala oyazo sala. En tout cas nazaka komona ye mingi te raison pour laquelle au mona Fofana botama ye moko. Parce que papa na bango azaka tout le temps kana ba faire, tout le temps ka libanda ya mboka. Mais tu es riche. Absala nyoso tout pona yo. Kokanisa te ke ninga balio bongo balio potia o rido ko ke kozo basi mususu non. Et puis l'éducation on a pesa ye. Je ne suis pas sûre qu'il y a un petit quoi qu'il ne soit pas si libanda. Non, il n'est pas ces temps-là. Attends, mon maman. Tant que vous attendez, on va d'ailleurs, attends, mon maïna makila. C'est possible de pas moi, si mon père est là, avant d'aller là-bas, le coin à la commande à Libanda. Et puis nous autres, nos papa n'a pas à Cabo, on les a macamba kala maman. Tu les lois à macambasi, quand on a jeune et pas un jeune. Ah bon? Et ça m'a pété en au moins ton bino boloba macambasi, parce qu'il y a moi le gars est calé. Et là voici que ça raté. Makambo bino mona ka lelo eza kolata kolia nyoso tu yango ka utala tala biso ne komi lelo bino benga kilelo. Et là voici que ça. Maman, c'est que je sais. Penandimite que Fofana gozo mwasi mo libanda a négligé yo aller azo mwasi na matisse likolo non. Maman là on se tépé dans la bonté mais c'est que je sais Fofana yo ka komingi. Oui c'est bien bon msala parce que ça ka bonheur na biso. Mais c'est pas ticket la matin. T'inquiète. Non, il n'y a rien du tout. Azaka Fofana au putanane premier jour.
Tu te trompes, Yaya. Jour au vent, on doit comprendre que ça a respect na bateau bon mona yo. Yo quand c'est des répétitions no ezo beba na mobali ni no ndima bimisa mbongo na epo ya obala. Moi je comprendre yo. Te faut se penser en ton grand sœur. Non ninge to le la boy. Yaya because ozwa vino osio yo. Poza mutu monte lelo oyo ovanda wana po yo vanda osala vino ti ya vandika azozela yo ti mukolo tika vi après ya obimisa mbongo abali. On peut pas la que on doit pas la ozana une jeune fille ozana une fleur d'âge mobala on a teka bali moi si na ina voila bonjour excusez na koki ovanda moke papa pardon moi ils a tout poussa kiti moi nikambo eza te mama nakopusa kiti kasi navandaki kuna na moninga na nga nasepeli na omingi. Est-ce que nakoki okamata numéro na yo? Je suis une femme mariée. Oh, une femme mariée ne veut rien dire. Tu as peur de moi parce que je suis en tenue. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai dit juste la vérité, papa Nabala. Mais être une femme mariée ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de relations, d'amitié. Je n'ai pas besoin de relations parce que mon mari est ici. Elle a toujours des caprices. Mais il faut lui dire que deux fois il faut avoir un caprice et moi malembe parce que moi j'ai des relations. Pour ça la relation na mutu kolanga est important. Okokuta na pena makamusu na kosa l'intervention pour na yo. Hein? Na hiérarchie. Personne ou aluka ba problème té donc naza na besoin ba relation. Oh ma chérie. Na mokilo ato boyi ba problème, il y aura toujours na bato ba kolukelo makam. Kasi faut za na moi sécurité na yo. Boyete. Bongo papa. Hein? Junior. C'est quoi ça? Mais ma camouni n'a pas ça. Nous sommes là. Yo commandé Elia et puis moi je vais payer. Vous savez pas les tenir que ton mon ami? Bandi limbisa mon frère. Merci. Ok, ouais. Adjudant. Bueno ça mosala soda. Bon, il y a la kamwa bongo à côté armée sika faut comprendre. Alpha. Roméo 14-15. À vous. Nazo benga général comme ça tinda jeep mi bale kuna. Oyoki? Boy. OK. Bon, maman. Na commandé pour na bino. Non, on voulait manger hein. Mais na koki soit quand même numéro na yo ndeko mwasi. Comme ça ngonga moko soki na oki pour ça ndeko na yo na bengi. Papa, ozo numéro mutu te à répondre que je suis une femme mariée. En tout cas, respecte-toi. Télémazonga place au Vendée. Mon numéro c'est ça. Yo, non bêta oh ma chérie. Zala gentil quoi? Et puis zala na moi respect mon ken autorité militaire. Papa na respect na makasi. Est-ce qu'on doit un respect na ngate parce que naza moi ça mou. Moi ça mou tu na ebisio que ça ne veut rien dire. Moi j'ai besoin de relations, c'est tout. Ça veut beaucoup dire papa pour nanga. Mais ndeko na za makama makasi hein? Elle est toujours comme ça. Mais ma chère, faut que vous la un peu moins douce. Cause la sodé l'ingolo bate cause la bololé. Je viens de te parler ici ma sœur. Bon, tu viens prendre ma carte, comme ça j'aurai ton numéro. D'accord. Je la comprends, peut-être que c'est pour la première fois. Oui, oui. Si tu as un problème ou quelqu'un qui te cherche de problème, tu auras mon numéro chez ta soeur, comme ça tu m'appelles. Je n'aime pas bébé. Oh. Bon, t'en fais pas, les femmes sont comme ça toujours hein, pour la première fois. Sœur, Nathalie na cuisine na moni basani propre, banzungu pe propre. Et là, vous voulez donc pas que vous tigili ngate. Sœur, Nathalie na cuisine basani propre, banzungu propre. Et là, vous voulez donc pas que vous tigili ngate. Lava. Il semble pourquoi pas bien un leader. Baba nga leader parce que navanda pas yana ngai. Babona que non en tout cas, l'école quand mana yana lingi yana makasi, c'est pour baba nga leader. Na leader quand même famille. Lava. Leki na ngai. Hein? Omoni ba surnom mususu bazo surnoma bino na banzela. Botuna ka batongo zo surnomenga o est-ce que zo balana nanga mutu? Ba leader baza bato basala makamba minene. Ba leader baza bato basala ko emona na miso bato. Ba leader baza ka te tongo etani kaka yano soko bitata mukolo bo. Oya ko lobo kuti banjungu propre parce okuta banjungu propre te pourquoi? Ozo ba joueur nyonso lata na mutu. Non na mona tata joueur moko ye alobi ngande
bajoueur nyonso international loko nyonso yo osilisa bango na bakongo bacamarade nao bayeta mokongo mosusu namona ata bajoueur bayeba tiki ata basaki ya loso basaki ya fufua boni boyeko mutu na vie akana sentiment na ye mutu na vie akana eloko alinga makasi nalinga nde bale nde bakati championnat mutema esanga pasi parce que bato bakebeta chane eza bamécanicien bajoueur bazati po championnat eza te donc naye na ndako nakotuna biloko te fo orapelenga kabongo kasongo orapelenga chansade mbemba ah il faut na rappeler yo baosala eloko te alongwa kuna oza camarade na bango bapesa yo bakufa camarade na tikino na balekino obokoleteobo bayengana na kolite obayengai obayengani na kolite obayengai lavo comme na gene 47 ans sikokolite bon si nakoli déjà est-ce que nakoli déjà nazalanga nako na vie moi c'était nako na bote te bango nakoli bon nakoli ah comme na kabo mikolo na mone comme na kabo soko salika mo tour mukoko ta sani propre tour mukanzungu propre et comme kabo ngala ko mo souffrir nako ngati bokolela ngai ti bokolela na bino ngakaka o mwa boleli ngabe iso besili bo regretter papa Boni. Bonjour maman. Bonjour. 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 Ça va. Kimia? Ça va. Nayo que depuis Libanda kuna na. Ah te ya kim de senga mona pour nini ya. Sinon ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Sinon ça va. Pas de combat là, pas de combat là. Ah ouais, pas de combat là yo. Pas de combat là yo. Ça va. Nanda bien? Ça va. Papa yo ta biso. Ouais. Papa yo ta biso. Oh Mélanie. Bavaria. Ah, Bavaria. Ouais. Ah, sinon ça va. C'est Bavaria ya mulangi pesa kati ya mulangi. Poto zo na ngambo. La grâce papa na ngai. Aya ya. Meni wa. Ya ya. Ezaka ya kanet ya mulangi ala te. Ah, tous zulongo. Tous kami ba. Non, mon gars, c'est Mon c'est bien. Au club il m'a cassé. Abi mon cassé. Abi mon cassé. Lava. Kota na unakati ya ndio. Uswa chipima. Mama kutaka. Ah, ça c'est le mot qu'il fallait pas. Te problème exact. Na linga raite pour air mo walinga asoka moni présence na yo on dirait à perdaka. Ah ouais. À perdaka. Ya on a linga so yo zana ali moi. Ça dérange pas. Ah, sinon ça va? Ah, papa, tu vas y aller. Là, il y a un service. Dans un service et puis dans une pause. On va y avoir un collègue comme ça là. Il y a un intégrant. Là, il a été. Vous avez été? Nous avons été. T'es gagné ou tu es? Nous avons un collègue comme ça là. Il y a une pause. Et après, il y a un bouquet de mandats où il y a une sérénité, on a juste un six périodes. Collègue, moi, il est dégradé. À ce qui est dans la voiture, à mon intégration. Azolingaye. Oui. Dégradé, Boyaki a avancé. Après, il y a moyen, il y a ça m'a na trop sexy va faire bosser na jouer héros na ba 13 héros na luki chambre mo et imaginez du coup toi même ça va via bana bango wana amoni tegra bana mama ba ela telioyo eza à la mode donc tozo monde monde zoke nde quartier beta mande makampe zoke nde yaza boy nde esala ki ba bien babilo ka minene simbetin. Et puis, ngalinga, moi, je suis mikebo, moi, je suis tika banjo, tom tozo mpepo, moi, ba moya mikolo. Attendez, ngana nga posa kuna longwa tapi na bana opo kate. Et le ko lobby, na lobby on combien de fois awa. Yemo ko ya yo moko za awa, tanongo si paka nzoto na yo. Combien de fois ngana pétition na bi, ti ko te bi ko mikuse parce que so comme moi c'est moto. O comme c'est de moi c'est moto. Yo ka ti bo krilo nga so ba boy. Asa na raison na ye. Tala ba ninga ba ko confondre yo. Ba ko confondre yo. Ok, et puis ça n'a bien été. C'est là à l'ati, ils ont juste à ça à vendre un moment les appuis. Sera télémi au ressentir qu'ils ont vraiment poussé mon tolonio sur les bandes. C'est pas bien. C'est télémana. Et le quoi? C'est ça un gros problème.
azalaka na ye fidèle tala kutu balingaki yo nga nasiveka ye nasiveka ye si un problème bayebisanga epa na biso babiso oza na problème na mwasi na yo ofunde na famille na oteki to ofunde na famille babongambo nagangela ye ogangela ye soki ofundi epa famille na yo bakokoyi na ye omona ye na ye na koti na voiture na parke juste voiture wana kitisi ye bomona abie maladi wa mama abiala ye c'est pas bien viki aboyaki mpe donc j'ai compris plus vite qu'aza fidèle c'est une fille très bien éduquée c'est déjà quelque chose wana naza na service ah d'accord ozonga mosalaire ezalika juste repos ozwaki repos tozwaki nde nayaki natika d'accord merci très gentil oncle yo olanda na voiture ok merci mama naotindelo baba oncle naza masolo nosola na ye abengai nga lobi mama aoyela oncle azoyeloba bavare ok c'est bon pourquoi tu gagnes olotunaki ye kasi alobaka bamela bavare osombeli ete point kasi yo foko ozwa je mozwi je te otikanga okoyi osopisi ngai sikoyo ozali presa otuna ye ku mpo na posha mutu okota makambo na mapoi nasala oni yango mamanga nakomisa ye boye ndongonao ye lava te bengaka ye noko obenga ye lava te tobanga na olia te mbongo yati mbongo na olia sikono ta mbongo yati mbongo yaya na olia yana ngani sikobi na olia te wana be awa ya mtalo me yo za droko banga te na olia na olia mbongo yana na olia na yana bwana bava écoute abimisi ça kangi 5 ans olia te lava ma personne de quoi il faut yebaka mbongo eutaka bisi yango soko ozolinga kotosa te babiloko olia te baolia te mikitisa nayiba siko ndebutokulunaletena poka sunanete naolandeni naolandeni kaye mikitisa ti bakomikitisa kampo nalobi ne bongo kampo nalobi ne bongo ebukudozela na bambana sinabo Est-ce que tu peux me dire la vérité? Oui, papa. J'avais déjà parlé avec maman. Sauf que ça qui a dit, j'allais même pas oser rencontrer un portail. Si on fait sa maman, on fait sa maman, moi ça faut pas un portail, c'est la vérité au moins la zone. Si je l'ai dit, c'est parce que Komi est belé. Je ne suis pas à l'aise, papa. Je ne suis pas à l'aise. Quand je dis je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à l'aise. Voir même si la relation amoureuse, je suis à l'aise. Il faut comprendre qu'il y a une ancienneté. Je suis une de moi si à sa vie na moi si na tika kwa mbetenga azwa mbetenga tina ba air tardif je n'arrive pas na une relation na moi qui est belle en même temps ikamona na mo awa tana banjolo bango awa moto ndima na zete depuis que j'avais commencé à vivre avec Fofana je me suis retrouvée là Est-ce que je peux te poser deux ou trois questions? Ça fait bien pour la sa maman aussi. Maman Fofana. Ça fait combien de temps vous avez à Fofana? Vous avez à Fofana? Madame, laisse-moi poser ta question. Je ne sais pas pourquoi ça m'a. Oui, c'est quoi? Ok. Dans Zaranaï, après son mariage, nous avons vu directement tomber enceinte. Et t'as promis quoi? Donc, dis-moi un peu, tant que vous êtes à l'Inganayo, à Epsakoni, à Zamarité, là c'est bateau. Maman ne fait pas semblant. Je ne blague pas, ne fais pas semblant. Ça m'excuse, papa. Non, il s'agit. Je la connais même pas. Tu me connais? Tu vois?
Elle ne me connaît pas. Maman parle de français pour que elle remarque la yoka. Maman Milotika. Elle est en train de parler. Elle a toutes ses facultés en place. Ok? Donc si elle est venue ici, c'est parce qu'elle est Béatrice, elle veut se débarrasser. Dans les Kamoko, il est comme il na zemi plus loin. Zemi. Maman j'aimerais te dire ceci. Ceux qui est que moi on a eu pour faire ayaki pour asaka na vie moi on se fait sida tozo lo bango pété kapo ça c'est maman Milo on confirmer nanu ko bali moi si kudu nanu moi on fait au centre libanda vous n'avez pas encore consommé le mariage. Voilà, maintenant c'est un aventurier et abimi na kata pona ye pour amela kisakeno voilà. Atika ça ma kelele ya tika. Tiko tena mobile na s'il te plaît, je te connais pas, OK? Tu m'as pas on y m'a pesé wa. Tu m'as pas. Alors ka boso tu m'as pas na ni. Moi na ndomba kina ko mukai. Na moi na ngapi. Aventurier. Ce que c'est aventurier, Agnès a commandé Jocelyne na ba mariage bongoté. Aza aventurier. Bongo c'est moi tani. Et na pépé, si après c'est pour aventurier. Maman tala maman uda. Pour na respect na opesa yo. Ngala commanda ko na komate. Na ko komate pour na ko mona ba bêtise. Moi na nga moko na pesi nga kokote. Yo zo kokote mususu. Est-ce zalaka? Moi, vous avez dit la miss. Donc, il est sorti plutôt de sa peau. Pour aller s'appeler que l'on veut faire. Madame, c'est quoi ça? Aïe, la image pour bien aussi longtemps, c'est un aventurier. Je te laisse avec cette fille. Non, c'est pas question de bomber, moi nous allons bombarder. Il y a des gens qui ont dit que alors, il y a une responsabilité à ma campagne. Tout ça problème pour hein, maman? Arrête de bombarder. Non, arrête de bombarder. Arrête de bombarder. Moi, non, je m'ai cambré. Dans le bien. Passe. On va dire. Maman, je vais vous dire que c'est un bon moment. Quel est le magasin pour la nuit? Je vais vous dire c'est mieux comme Makamba Luka. Peut-être que moi, je vais vous dire que test est venu. Oh, il y a un camarade qui est là, qui est là, Atika. Comment ça va? C'est que c'est comme que je peux bien combattre mon enfant dans la main. Oh, non, Barcelone, non, Makamba, c'est cela. Eh, papa, toi. Oui, comment ça? Même si on a des métiers, ça peut faire un an. Eh, Valérie. Il a plus sur ces $100. Moi, nous voulons poser un bon côté. Bon, on a des sous. Faut aller ça à bon côté. Ça bon. On a papa et. On a la case. $100. Nous sommes comme Kenga Molé, nous sommes dans la salle. On est comme on est dans la mine de Macambo. Non, c'est ma caille, il y a ce qu'on peut faire. On n'a pas besoin de ça. Nous avons pas dit, nous sommes mais ça, c'est spécialement bon, ça, on a des nous avons aussi côté que si vous avez ça, on a invité, papa, nous avons $100. Eh, on a dans ça, c'est ça. Maman n'a pas passé des répétitions, sinon tu n'en souviens pas et puis là. Là, il y a une date, mais bon, on va dire pour Kenda qui lobby et ça lié intervention té. Mais compte rendu on est single beau pesa en général nangaite. Nanyoyo Junga oyo ya caporal position na ye. Akenda ki makambo état de siège. Ok, affirmatif. Nana zana ndako na kokoma na bureau dans 1 heure. Yebisa chef à bataillon a rassemblé déjà des éléments. Ok, ça tombe bien. James. Oyo komi ko sala James.
okomi kosakana na musala soda to okomi ko bafouer amitié na nga na yo. Yo ndozo bafouer na musala Junior. Ah bon? On a garde corps na oten Junior. On est amis bien sûr. Mais nga naza a pour na travailler na sima moi si na hôpital. Okobe bisela nga musala ten Junior. Nga naza affecté a pour na musala et puis naza garde na yo te mais garde plutôt ya moi si na. Le boko na yo. Oza ami non non Junior. Écoute, na lingi mbilinga te. Non Junior. Ozo sana nga maseki? To sango bo. Lokola yo ozali awa pona molonga ni nanga, ngai na komi bolole na misu na yo. Okomi bolole te Junior mais oza grade moko na nga. Simba kana nzoto te. Non, t'es mon frère, t'es mon ami. Toko bosana amitié wana te mais amitié pe kobe bisela nga musala te. OK. Na lingi na ibisa yo boy. Lokola yo pene ya mwasi na ngai. Ozali ko bosana misika ongai na yo to uti. James. Olinko sala moko ya ba traître ba ko trahir ngai. Yebisa ngai. Non, Junior. Lokola yo pozui amitié. Okomi ko kotisa ngo na musala na ngai. Okomi ni kokuma. Non, komi ka nga na liaka lipa. Esika o liaka lipa. Ça jamais. Oh, wana sali molonga ngo jamais. Ba fectanga awa pona ye et non pona yo. Asa molonga ni na ngai ataza ni mokonzi na biso. James. A vous sentez madame? Nini le cas? Et l'on côté madame. Chérie. Il y a quoi? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, tu cries. Hein? Je crie parce que je suis mécontent du comportement de Soda. Oui. Tu peux me dire? A komi ko sangisa musala soda. Naki camarade. A vous sentez madame? Mon continue à l'objet boy. Et n'a pas affecté à pona musala ngai. Na oki jamais ko besa musala nga pona monsieur Junior. Rectification. Ozo benga monsieur Junior moninga na yo. Vous pouvez me Balasuka. Junior. Chérie. Naza koyoka yo. Musala ki soda na ki amitié etambola nzela moko. OK? Boye. Amitié na bino libanda ya kisoda. Mais taki aza awa eza pona musala na edo. Aza na droit ya ko respecter musala na ye, il faut asala yango. A vous entendez? Repos. Ah! Oro dégagé. Chérie, nazwa na. James Linga Zavana, Aza camarade, je n'en disconnais pas. Ah, merci mon cœur. Aza camarade, je n'en disconviens pas. Ceux qui soda batindi détachement, elingi te kolobaki amitié na binomi balé bo continuer yango bo sala na buzo ba non. Omoni defo biso batutozala na yo za soda, oza civil te. Donc yo lingo sa makambo kwa ba civil ba salara soda soki batindi détachement bakomi kosokolisa ye bilamba bakomi kotinda ye wenze bakomi kotinda ye soki kotika bana na classe so ndeni OK abosani musala nini o batindi la ki wana. Donc yo lingo sa makambo kwa ba civil alors. Non chérie. Il faut ayeba que la sala est belé pour naie avant. Ezate pour le lo azali ko sala détachement et pas na yo. Ozali mwasi na ngai ke ngai na koma bolole na misu na ye wana na ko accepter yango soko mokete elo yozo bosana ke yo na boza grade moko elo ko yozo bosana soki na tumyo eloko nini yo na bozo welela oyebisa nga namoni ko saka na mingi ko monana na kati ya ndako oyo nde ko sise respect vis-à-vis na ngai ngana likambo na ete ngana lukela likambo oui na tanko lukela likambo yo nzo lukela likambo bon merci na yoki chelanga biloko na mesa na lia luka kimia oyebinga très bien oyebinga linga kutamu kuna uzamo konzi j'aime pas des problèmes kuna uzamo konzi mais awa na kati ya ndako ngai nde pe mo soki pe na moni likambo zo simba te donc na droit yo zo nso na nzela ezali kambote ezali kambote mabe ya lite
Tega. Maman. Ayaka na no mbongo okelukela idiote. Okeluka mbongo ngwapi? Bêtise nini wana? Mutu ndo sasa. Nini? Okeko simba maya moto. Ozui. Ozui. Elo no ke simba la maya moto kuna yope lisu. Obete ke resho za yofungwama. Ah, yo kaka kolia, elo kezala na yo kolia. Makambo ezo leka wana no yebite. Ozo comprendre. Awa nani yamsina na Jérémy bake kukuta kuna makambo e baby. Boko totala fufu bisiko bana ko dunda lisusu. Makambo kutoba na oli ngoyoka ngote. Na oli ngoyoka ngote. O mwambala nde nini ngoyo? Lava songi na age nao. Ozui nini? E futi yo nini? Aja fufuka. Lava. Ya songi ya nini? E boko puna ni osai boko yo bana wana baza pe bana mibali lokola yoti. Ya ebike no ya misayaka. Ya akabenga sko Jérémy si utangu ya ba kete makotana. Ye boko ayebi nenga gera ka batu na ye ya yo nini? Nga moni ya misesi ya mstaba ngwana batebe na mwambali wa bo wanga sko likamweke sikani. Wanga likamweke mboko tsaka likamulika munga. Siko ayo yindi si motema ya yams o yindi si su motema Jérémy. Siko na micho biso yo nzala banda tongo. Bon ezata. Ngebi sangai. Na vio ngana ko kana vio te. Na ngote. Lokolo linga via songi résultat songi yango to kemba ka to tala na bu. To mela mai moto yango nizo. Mela mai moto zikiti kezo mai moto. O meno mai moto evansi o iska ça pas Grèce. Ngapoza manque d'emploi yango bosola ngabo manque d'emploi. Un jour to zaka un jour. Mengai. Somunga sinafika Chris mutao simanga tega ngana ufana mama ni ngana mwana ozongela mama okay sa nini na kesa nini ngana ukomise bilanga ngana ukomise bilanga ngana olinga via nzala tin zanga yo bilo mi bale na vie zanga sakimya ko zanga tika ovanda na nzala mama yo zakindu ngamna le tatana to zakindu ka solo mama si to sala cop si na témoigne si to liambongo yo kelukani kuna non ye fa ko mabilanga kosoka wanga ni ngai yo yebinga pena kulubat na zanga yekolia yekolubate na ise mama ngana zana idée to yonto benga nga to ke kosa na ko utiliser mwana nga na utiliser kuto mwana nga fi na nga iniki po ake kosa ke ba viola yo mona ndika mamke a banga leta wana mona bilanga to za mwa mke okezo mwa desa tando tiata lava na kosi olobia solo yaya olobia solo bana ndakupebe kwa mukuse kufa kufa te amona mama na nga kufa te lava na kendeli ye na sombelo ni kuna dendo kwanga la dendo badeno ya bilacha pipi pipi lo mayu be ya poussière zanga de poivron bo baloba poivron yo pe na kei mama tangate Avec une valise? Hein? Papa, je vais divorcer. Quoi? Et pourquoi? Hein? Oui, papa. Comment est-ce qu'elle a confiance dans mon bali? J'étais ici avec maman. Fille m'a voyé awa, soi-disant moi c'est aïe. Moi c'est naïe. Papa, alors n'importe quoi. Tout ce qui va la tête. À combien tu n'as pas consenté? À quoi bon de rester? Il y a un petit gars qui attendait maman mon bali. Oh, senté moi c'est mon souli panda papa. Mais toi tu sais, qui t'a dit ça? C'est là où? Papa, ça ne sert à rien. Il y a un ce qui est vrai. Assentez moi sur les bandes, papa. Alors, ce qui est mon bal, assentez moi sur les bandes. Ce qui est ça, il y a aux enfants, il y a directement ici. Ah non, papa. Tu es une femme mariée, écoutez. Mais oui, Azur, papa, ne me dis pas ça. Comment est-ce que le monde dit maman, on a la souffrance? À qui m'a dit? Alors, mais dis-moi, je te pose la question.
Parle. On va dans la zone de côté. Hein? À ceux qui parlent à yoté. Cani. Del sol. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa.